donc nalinga kutu kobeta histoire yango te mwana motu soki ozwi na pongiso alamuki un jour ozonga kaka epa na bango babengi papa baboti nga bayebisi omoi makambo yo oluki na famille awa nde eza boye eza ya kobeba oyo nayebisi wana eza vrai te nakoseka mpona kutaka na ye te naboyaka najiraka na vi nanga nakolimisa papa biso te ti mokolo nga nakota mabibi mwana na yo oyo oyoki ke baso ya kobala ye moto azobala ye mwana kasi na yo moko po wana akoma mini de souffrance nanga nalinga te na tikala eza distance nanga. Toutes les personnes que vous allez voir dans cette émission sont des véritables témoins. Elles rendent témoignage de leur propre histoire de famille. Nos histoires sont donc réelles et sont racontées par des vrais témoins. Ils sont tous les deux Congolais de Kinshasa. Ils se sont rencontrés et nés à Brazzaville. Lorsque la fille tomba enceinte, ils décidèrent de se marier et donc de se présenter auprès de leurs parents, restés à Kinshasa. Au nom de la coutume, de la religion et de la morale, ils essuyèrent un refus catégorique de leurs parents. Ce qui bouleversa profondément la vie de deux jeunes amoureux. L'un d'eux a accepté de nous partager aujourd'hui leur histoire. Merci de recevoir chez vous Madame Georgette Foukila. Dans cette émission, nous recevons des gens ordinaires, comme vous et moi, dont la vie n'a plus été la même après qu'un secret de leur famille a été révélé. Nous avons devant nous Madame Georgette. Madame Georgette, merci Nandenge Oyambi, invitation na biso pour nakobete la biso li solo ya vie na yo. Ce qu'on peut se présenter na ba landi o bazo talo na moment oyo. Na limina lo baboyi ba bazo landa ngai histoire oyo et puis ça va te donner conseil. Et ya bango ba parents et puis ça va vraiment modifier bango et puis ça va makambo leki beli na vie na bango. Balandi balingi bayeba soki ozanani kombo na yo nani kombo na ngai na benga na kombo Foukila Georgette. Naza mère et enfant. Maman Georgette, vie na yo bebaki mukolo ba parents ba boyaki mobali oyaki ko présenter bango. Bayebisaki yo te le pourquoi. Ils pour les kama makila. Wana zaidi ya nazili. Zaidi ya nazili 3 mois déjà. Il y a 3 mois. Ils sont côté na biso la raso du mois ça nazili 3 mois. Moye baba la ye ezati. Pona ni balobaki makambo ya makila. Est-ce que zaki pona bikila kila te soit bakoko famille na bino na famille ya mobali baba na kate utakala to ndengini. Selon nga pe na kanisa ki bongo ni zaki pona makambo bikila kila wana ke bakoko na biso baba na kate nzoki zaki bongo te wana ko insister bon po tozalaki bandeko ngai na mobali wana tozalaki yaya na leki. Bozalaki yaya na leki. Botikala koyebana te, botikala kokolesika moko te to ndengini. Tokolaka ensemble te. Bokolaka ensemble te. Siko yo ozalaki wapi? Nga nakolaka internat na Kingi. Province ya Kingi. Et arriva siko ndengini. Arrivaka mama na ngai tango ayeko botanga. Azalaki na mi na ye vraiment proche na ye camarade na ye propre. Bana ko la na ye, bana ko lia na donc makambo ezalaki ko se passer ensemble ba mbali. Et yawe ko arrivé camarade ya mama na nga na azalaki pire na ye, nde ba ko bima na papa na nga. Tango yako bima na papa na nga, nde mama na biso aseta mutu akoti na mutu ebebiye. Tango mutu ebebaki nde ba bimaki esikoyo na mboka na bango ba ke salisa. Et manga pe azalaki mwa mukina yebaki nini elekaki te. Tango kendaki na Kenge. Vous avez un âge? Nous avons un âge à 2 ans. Après 2 ans, on a eu un Tant on a 2 ans, on a dit tant que maman ba ebi sira ke OK boy pour nous éviter ko ça maman yo za moi que moi tika awa izati. Est-ce que baboti na yo ba kabwana to bazaka ka marié to ndini ba kabwana ka. Ba kabwana pour maman ko vendre sur mon bal wasili déception te. Ndeli bota na e décida que moi bo vendre sur ensemble izati. Bazwara ce que maman biso batindi l'internat
ye azui mwasi ne wana basentaka akeni na mboka mosusu na bakongo na boma to bakoma kosala vi na bango kuna na kibiso kina mama kuna tovandi kuna na mama natikala koyoka lisolo te ke abetela lisolo ke obotama na famille tel boye nini boye natikala koyeba pete kuna tango tokomi kuna na kenge kuna nga na ye kokola na banda betili na nga patia kuna nde na banda kotanga na nga nayoka na nga lisolo te mama tango yekoma na age ya 5 ans mama biso ekobala mobali mosusu papa abokoli nga nayebake vi na nga mobimba papa na wana bokoli nga nde papa aboti nga oke ezalaki bongo te ezalaki bongo te nazokola na ignorance na likambo nga nayebi te natikala koyoka lisolo te mpi batantine na nga oyo wana kuna ya papa abokola nga kuna nde navandi une fois boye naye koyebisa nga mwana motu soki ozwi na pongiso alamuki un jour azonga kaka epa na bango mwa badeba kaka ezalaki ka mike ayo repete yango lisusu ebi mwana motu soki ozwi na pongiso alamuki azongaka epa na bango lisesango na bana comprendre te tantine alozoloba bongo mpona nini premier tour nabeta yango kaka deuxième tour naye koyebisa yango mama biso wana nakoli déjà nakomi da age ba 10 ans nakokende ba 12 ans nayebisa yango mama mama tala tantine ndenge ayebisi nga na comprendre te tosaka badebaka na mwana na ye comprendre alobi bon te leko eza te kotiango na motema te natika na ngai yango ti kovanda mama biso ayekobota de bana epa papa na biso wana bokola nga wana baleki na ngai na nsima mibale mwasi na mobali ayekufa tikali kaka mwasi tovanda tokola na ensemble nayekoma na age ya 15 ans nazali na 4e des humanité wana basenge tobenga ba des humanité sikoyo te nde changer ba des soki ba classe babenga yango wana nazali na 4e des humanité nde baye kotina nga congé na bana koya congé to baye kotina nga congé awa ntango naye congé epa mama kulutu na biso na baongle na nga naye awa na kisasa congé ntango naye congé awa epa mama kulutu na biso nasala 2 jours grande sœur na nga ana kovivre na Brazzaville aye kobota babike lokola yo mpe moto oza mwana ya kokola kende osalaki ndesi na Brazzaville okesunga grande sœur na yo wana sikoyo kende na Brazzaville na age na 15 ans déjà nazali na 15 ans congé à grande vacances na juillet na ye nasala awa 2 jours nde batindi nga Brazzaville donc naza teke navandaki babetela nga lisolo nayoka yango te nayoka eloko te imagine 2 jours nauti internat lelo nakomi après 2 jours babisinga ovoyage baye kotira nga na biti na voyage bakuna partir kuna mbala grande sœur azwi nga nakende ntina ndako ntango nakenda ndako nakenda kovanda na grande sœur na nga rentre ekozongo moye ozonga susu kenge oketanga na intérieur eza te fo tanga awa grande sœur oblige nga fo tanga awa tomesana tovandi ovanda mpe kaka kuna Brazzaville ntango navanda kuna yekoma première année na nga nalekisi première année na nga po tozwa congé na passé 5e des humanités. Sikoyo maman Georgette bokutana na mobali yango ndenge nini bon plutôt ton frère déconner mobile ton frère en français on peut dire ça ndenge nini pe na ba circonstances ni ngai nayebaka te kaza ndeko na nga tokutana na relation ya grande sœur na nga po bazalaki même aveni na grande sœur na nga me baparcelle ezalaki au moins ke soki owuti na ndako epa biso kokende wenze okoleka 5e parcelle epa na bango mais garçon abandaki kovivre mingi epa grande sœur na nga donc vie na ye ezalaki epa grande sœur na nga donc babandaki kozala makambo na bango nyonso kolia epa grande sœur na nga siko ntango nga na ye epa grande sœur nakomi lokola naza mama aleki na ndako wana ti nyonso eleka na ndako wana ezali na charge na ngai grande sœur otika mbongo otikala kolamba olambi oketikela garçon wana na ndako na ye ti enfin ke tosali bila wana sikoyo grande sœur na yo ya papa moko na mama moko grande sœur na nga wana eza mwana mama kulutu na ngai papa moko te tata moko te mais mwana mama kulutu na ngai ezali mwana mama kulutu na nga grande sœur wana ntango na bandeki kolamba bongo so naketikele biloko ya kolia kuna nazongi na nga ndako lobi na ntongo oyo atiki mbongo bayambele biloko tolambi biloko ensemble biso na ndako nazwi oyo naketikela ye biso mpe tolie oyo ya biso wana sikoyo na baperiode wana ezali na age nini wana nde nakosi dia ba 16 ans déjà donc 17 ans aza 5e des humanités naotanga parti ya Brazzaville ti tovivre ka vie ka bongo ntango sikoyo grande sœur nanga tokomi tomesani déjà na garçon wana garçon ekopropose grande sœur nasepelaka na leki na yo sepelaka leki na yo okoki kobala ye te grande sœur alobi nga naza mwana ye mpe aza mwana mais avant kotuna nga nanu question yo nde anotuna akutana na yo moko sala nini osololaka na ye nde akutanaka na nga asololi na nga moko ebisi antuka nga makambo wana mpenza sikoyo te makambo wana sikoyo te mpona eleki mpe anvi wana te leso bayoki ke na bali bo nasali makambo boye bakosepela na nga te libota yanga esepela na nga te mama na nga natika ye mosika papa na nga mpe natika ye mosika batindanga awa osizana ya congé me makambo na ekutana yango esaliki nga na vanda awa na Brazzaville garçon akebisa yango grande sœur alobi te koboya ye te
azalaka bien tindi na vana Brazzaville une année yango yo tozala yi ensemble mobile on a un âge ya zaki dia mukolo na ngazaki wana badia ba ke baba 25 ans déjà mbali na zaki ba 25 ans déjà azalaka bien banana ya Brazzaville tozana yi awa nazomona za sérieux azana mwasi te et tout est-ce que vino ibi kota bima pas za chauffeur kota kenda ko ibi vina o tenga na mona ka yi azana ne vraiment aza bien aza bien si tukutane bima une fois na kelo sa bolingo tant to yoko linga na ye tukutane ka une fois yango le jour na conserva déjà kaka une fois na tu ko maman Georgette yebisa biso na ko vivre wana po bolingo botakit na mobali yango ti bokoma na kobima otika ta ko yokata ko tuna ta mukolo côté famille na ye bandeko na ye esika wuta etika ko yela yote na tunaka tango na tuni bandeko na ye binga pe na mwana kini mais ata tangeni nga famille na weba famille ma ponga na longa kishasa déjà zaki mwana mukie zaki mwana mukie aja deza mwana ba makambo ezate so pe makambo pe yelanga pete mwana yeba pe vinyo seleka nini leka na kati wa lingana yeba moti nazaki vraiment mukie makasi ane ko yebisanga makambo ngo famille nangeza la kabwebwe ata yebisanga kishasa za munene mwana yeba ezate ata baso na telefone wana basei wana kutu ba appareil nde comité ba appel vidéo o ba WhatsApp ba balikoni kato na sala ba système ya Brazzaville téléphone ezaki ba zete moto na salela ako bana ko sola boza wana ko ko ba sola e concernenga ti concernenga ti sikoyo maman Georgette ikambo penza iza penza monene po comment se fait-il que lobaki ou tu lobake au sepelaki na yete ezaki grande sœur c'est que a força qui oté pour obimana ye tout nini ezaki violté peut-être ezaki violté ponga mo pe linga kango poto mesana ki na ye déjà amoni que oui grande sœur o makama na ko bisanga aza bien avant se comporter bien ngai ezaki violté siko lobi grande sœur na bino lobi bozonga na Kinshasa pour likambo esi ekomaki siko herbo kesi ko na Kinshasa nini yango elekaki tango te komi wana de grande sœur insistait que biso kuna toza na famille toza biso bana moi ko sala autrement ezalaki te foto yaka na kinya nga yaka mutali boso tango na komi na kin te mana ebina nga famille côté ezalaki moi que c'est présenter famille bango ezalaki te na famille biso pas mama kutu nanga mama ya grande sœur nanga nga na kinya na Brazzaville na yene yo vanda wana epana bango dans 3 jours mbala nga sa nini aye kolanda ngai tant mbala aye kolanda nga abengi déjà ki na komi déjà na Kinshasa nga bon comme déjà Kinshasa na zo ko zo tant na ke zoyer na ke zo mbala nanga se présenter pas maman kutu na oncle nanga ndi maman kutu na biso abanzi kolela ndinga mona kai banzi kolela tout maman ozolela nini ko mama biso tilela tikala ko Kinshasa tezaka na interna ozolela nini ayebisi mobile na ke zwa mwasi na yo mema ye kune pa na bino ke se présenter yo na famille na bino oba ko yebisa bino oya ko yebisa nga yango oyo comme eza nini existe o eloko ezate mama makuta sali samba be eloko ezate bo kinde kaka na famille ya mobile na yo yete eme komaka dia butu mwato ke na famille ya mobile na ezate de yo ko basi na famille ya mobile na tongo tango na tongo toke na tongo na mobile na kuna pa na bango de tango tata mwasi na biso bokilo na nga mama mobile na nga moninga ayepa bandi olela ozolela nini bango dia tous les deux familles si bayebi nga déjà dinde na zaki bo mwana nga yebi bango te même mama kuta biso ko moneka ndina zaki na acha kimukulu to na yoka masolo ke ba mama bazalaka boye famille biso za botinde na ya congé yebi bango te yebi ka ba oba ken bazala kuna na ken kuna ko ya kutu na yebi bango te tango se biso bandi olela tango tatisa bandi olela mama ozolela nini oyo bozane oyo aza ndeko na yo ti ndeko na nga problème nini o mwa tozo masanga na ye eza te mwa kozo masanga eza te mpo na nini nga ke croyant ke kozalaki nde na zemi boye babalaka te mpo ezalaka ekela na kutu na biso nakanisaka lolenge wana nzoka eza bongo te mwa eza te mpo na nini babandisi ko raconter nga histoire onde na raconter boye nde ezalaki babengi papa baboti nga bayebisi omoi makambo yo luki na famille
awa nde eza boye eza ya kobeba mwana yo oyo yoki ke baso ya kobala ye moto azobala ye mwana kasi na yo moko mwana kasi na nga moko na ndenge nini et puis mwana jeune garçon na pe moto atangisa ba classe avant comment na Brazzaville papa wa botinga tango azalaka moke azwaka ya kine na boma kuna nde atangisa ba classe nyonso abiki mwana sa vi na boma eza te nde akatisaka mbama aparte ya boma akati Brazzaville abi tala moto abala mwana yo eza intel oyo pe omona kasi na yo eza bongo papa mwaya eza te ayaka te mwaya nga na koma Kinshasa eza lisu te papa ayaka te abi bino boza ndeko na nga bosala nini bogérer wana aza bokilo na bino aza lokola mwana bino donc bogérer tous les deux garçons na fille bogérer bango batela bango boyebe ndeni bosala sikoyo mobali na yo boza na bandeko côté papa ou mama côté papa donc papa na bino na mama boti ye baza yana leki propre mama boti ye mokolo papa na nga nde ndalanda mama bango na nsima tata mwasi na nga o cousin te o cousine te donc o élargi donc papa na nga pena propre na mama baza bandeko pena propre tata mwa mama moto aboti bango sikoyo na mama oyoki lisolo wana omiyokaki ndenge nini esalaki nga mpasi makasi plus nalingaki kulu te mokili bien se eyebaka yango nalingaka lisusu te ke donc nalingaka kutu kobeta histoire yango te esalanga mpasi makasi na viva donc vie moko oyo osengelaki te na vivre bongo soki ezalaki nazalaki na zemtala kokoma meme faser donc naboyaka najiraka na vie nanga nakolimbisa papa biso te ti mokolo nga nakota mabeli najiraka nalimbisa papa biso te bon ezalaki faute na biso te ezalaki faute nde ezalaki ye papa mpo soki papa badivorsa te na mama na biso nyonso alingaki ekoma te elingi ekomelanga te sikoyo oporsuivaki zemi yango to obotaki nakendaka na famille ya mama navandaka kuna kaka epa tantine na biso navandaka na zemi nanga kaka epa tantine na biso mobali kaka le même jour wana azwaka décision ya kozonga Brazzaville azonga Brazzaville abi nde boza boye ezala mpasi ezala bisengo benganga te mais nozalaka suivi soki mwana nanga abotami mwana akekusadia 14 ans aza mwana 2009 okotama le 11 mars 2009 afanda na yo mwana avandaka na nga me basokipaka na ye comme il faut tata mwasi na biso wana yo mobali patinda so atinde pa mama bango nde pa tantina biso nde asokipaka na mwana mavandaka na nga po wana koma mi de souffrance na nga nalinga te natikala eza distance na nga maman Georgette histoire na yo tozomona émotion déjà na miso bandeko kotala image oyo eza banani image wana eza mama biso na mwana nanga ntango eza age ya 2 ans oyo mwana nanga ntango asalaki ten suspect na baninga na ye donc awa tena faible awa tena faible wana tozomona na 2020 bongo awa oyo mpe bebe na nga oyo na foto abona nini baya kozwa ye nde akefete kuna bongo oyo awa ntango aye oyo alongolaka maloba alimbisaka deja oyo sikoyo tozomona oyo mobali liyeyo papa bango toboti ne yeyo alimbisaka ntango aye kozonga na matanga ya nani ya papa leki na bango akufaka 2019 nde abi komi na okende natikela mwana nanga mbongo mwana azalaka na ekole toke tozala na terrasse tokanga foto oyo na ye madame Georgette relation nini otikala nango na mobali toloba ex mobali na yo to ndeko ne ya mobali otikala na relation nini totikala na relation comme toza yaya na leki totikala ka bongo ki yaya na leki aona kobenga nga auparavant kotinda bambongo mpona mwana kokisokipe na makambo donc santa mwana ya ona kotuna nga mpe depuis wana nazwaka décision natikala kobala lisusu ata ekolo na ngai te natikala kobala te vi na mobimba nakobala te so nakobala ekolo mosusu natikala kobala su moto badundu te bakongo mpe te naboyaka navandaka depuis 2009 mwana nga butu ati ndenge lelo oyo donc vous avez refait votre vie naboya puis nake komona mama nanga na sesikisaka mpo nakenda komona mama nanga naboya kutata mama nanga nakomona présence na ye te mais vi ke te comprendre ke liloba elingi bongo te nde nazongaka na internat nake komona mama na sesikise mama asenginga pardon mpe asengi pardon ese pasa bongo
nakoma ko vivre vie na nga moko même pas na biso nakendaka kaka tokutani kana likambo c'est tout na futela bandako na nga moko na ko bunda na pona nga moko oh futa minerval lesa mwana kolata wana e concerné bango moko atanti na nga le soki ba mais nga vie na dépendre na nga moko na Jésus Christ wa kilanga pona mito na soki pesa ki ete na ko komisa pe mabembe tokutani pete na bino si ta on est revendre monique eza na ngosuka moté dès année passée à 2023 na kutana kasaye moboye quand des kana nzela misala ka oyo kaka tusala ka pona za forme de ménagère na samsana na ndima kuna isa nunu na ngai na la kuna na c'est pas ça pona zo nganda ku samedi dimanche na na zo misala on effacer l'image no sona mona boka makaku ne para si metoza quartier moko quartier moko sonyoso ngana futa se mbaba mazangingira si ni dovanda ka bongo na tema ka bona rien ayo mona misibana a proposer en tout cas ils ont pas tamu ils sont pas pour confirmer na dîner donc votre grand amour tokolo babongo ils ont pas temps pendant une année na beza ka ba to ko bien na téléphone bona vite photo so to kutana bona kete rendez-vous bona ni la yango na l'église on a une texte ils na za tawana te na la église na za mabondeli na so koseka mais on a eu bisana eza vrai te na koseka pona kutana na ete on a moins que soit kutana pesa kutana suna ndeko nanga ezaki bongo tina moni peut vendre pena inane penza to bet pena inane comprendre et par exemple na biso zane ka sa muluba ena ko pesa bolingo et pas pesa nga bolingo à se présenter pas biso na memi ko ne pas parent nga na bombo à se présenter la zulanga nda ko vendre na etina yeko malelo onaza na concevoir zemine donc bobala na ki famille s'opposa ki lisusu te ya zamulu ba ko se poser sur ndingini ata batuni ya ko bisa ke kolo na ngeza boyeboy famille na nga boyeboy bi bango te azane ka saye abuto mpe ata buto mbi na mboka siko ndenge uti oloba boyo te ba téléspectateur bazotala bazomona yo ke oza siko na zemi ni to na za dia na zemi ya mbalo to za na ye si adotanga déjà na ko dotenga pa biso epesa mbongo na dot mais comme école na biso on peut bizarre na zemi mo ato sa mariage ezati tina obota azana ndako na ye azwanga so azana kata ndako ne est-ce que vous vivez heureuse nazo vivre bien puis na bombela ete na yebisa vérité ona boye ka yo kango un jour na munoko abatu po mukili balobaka bapi milelo ka oleme likambu te akuta na famille na ngamo boye membre famille ba camarade ba mama biso ndeza ne leka histoire wana awo yo kango esale nini esale passe ngamo ko na début na yebisa ye et c'est tali comme on a kutana tout monde bana ko biso boye na bana ko lingana nga yo te ko le comme na kutana on a vie na ngai na yebisa pe na clair na yebisa vérité le pédé ko ba on a ko tumisanga ba tuna papa moi na zala ba boka bona pona nini akufa bya kinda ba na yebisa te mkona betolo solo ezali ti mkona so na zo tape na betele pe na solo bios ningi leka absolu ka ngona munoko mutu mayo o sa douter nango ezali mo tsona mutu na yo ezali ka zambanda na yo taza grand frère na donc bongo yo ko bala ya za droit zwa mpona kotina biso za bongo bongo babalinga azana droit kozwa ki bala ngo mwasi grand frère na ngana. Merci Madame Georgette, vous êtes une personne extraordinaire, vous méritez le bonheur, sincèrement vous méritez le bonheur. Nous allons recevoir Madame Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Nzola. Oyo balandi bazo tala na minute oyo avina yo ezani par rapport ya histoire ya Madame Georgette abeteli biso lelo. Bon histoire oyo place na fandaki esali ngai ba chair de poule parce que kotala ba réalité ya histoire on voyait cette histoire ce qu'on a la maîtrise de ce qui maman Georgette azalaki na maîtrise de soi te akokaki pe komisa la mabe koyeba ke mutu mobali oyo mipesa ki mobimba na yo. Je pense que à cet âge là azalaki na moseka mobali oyo yo pesi ki moseka na yo oyo kabeli bolenge na yo et après oya ko découvrir que azalaki yaya na yo oyebi douleur wana na mitie na esika na ye ntango azobeta lisolo wana na yo ki yango et puis
eloko moko na retenir o maman Georgette autaki koloba eloko esalinga plaisir eza que tango akutani na relation na ye ya sika oyo aza nango mini oyo baza na ye na moment oyo ndenge alobi que non abombelaki ye te ayebisaki ye vérité ya histoire na ye parce que mokili elobaka kaka elobi nango ye moko c'est mieux ayoka ngo epa na ye parce que ndenge ayoki ngo epa na ye ata lobi ayoki ngo epa ya mutu peu importe manière o mutu wana kolobela yango ata tie ba pilipili ba matungulu ekolobele eloko te parce que eza déjà vérité moko o mwasi na ye ayebisaki ye na yango ba parents ba boti nga nazopesa faute mingi na papa tango yo oboti na mwana ya batu assumer la responsabilité na yo tina suka pour que ba makambo boye esalama te soki papa na mama bazalaki uni nde mama Georgette alingaki ayeba que nani mwana mobali wana za frère na ye ya sang parce que grande sœur na ye na Brazzaville azalaki sœur na ye côté maternel ye pa kokaki koyeba te na landi yango na bokebi nyonso soki grande sœur apesaki mwana mobali wana confiance parce que ayebaki comportement na ye très bien na âge oleki ne azalaki mutu malamu wa kokaki kwa cadrer ye mais malheureusement la vie en a décidé autrement ne makambo salami ndenge to souhaitaki te na condamné yete parce que ye aza mwana elle est innocente ayebaki na yete ni ndenge ni ba makambo ngo ese pasaki eza nde vie nde mutu ekutani sie na ku oyo en tout cas maman beaucoup de courage yokutu au s'abstenir parce que eza là-bas basi mususu akutani eloko aboye ko rendre ye faible vie na mobimba okoko boya na libala okokoma na ba babengaka ngo baninyo moi ezo échapper ngai okokoma na ba okokoma na ba biloko moko ba méfiance moko na makambo bolingo heureusement et touché psychologie na yete aza toujours normal en tout cas nzambe asunga yo na mobali no bandi visika bozala heureux na bana bino bokobota et puis moi na wana innocent o botaki na grand frère na yo nzambe a continuer ko bomba ye ba maloba ya mabe donc azala sous le malédiction te grâce à ba prière ba vie de prière auto comme nango lelo de nos jours parce que yepe aza innocent ndenge yo zaki innocente na makambo ekomaki na ba parents na yo na makambo ekomeli yo ndenge pe mwana obino boboti na ya na yo aza innocent donc ngana ngaki na loba comme conseil ezakaka juste yango parce que ngamoko pe na retenir rebelle parce que je connais cette douleur na ba jara ba histoire o les parmi ba histoire mususu to mona na vie donc comme la pe ba proche na biso to yebi comment est-ce que et c'est pas ça kana nini o isala kana. Merci madame Laetitia pour na avis na yo et merci encore une fois de plus madame Georgette. Question à Souka maman, question à Souka, est-ce que moi na ayebi que aza fruit ya inceste ya yona ndeko na yo? Te moi na yebite. Mwana yebite parce que ne faut pas ko yebisa ye mais baboye albi ajwa mo ko yebisa ye exactement na langue boyeba mukaka. Merci d'être venu nous partager votre histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater sur les prochains numéros et surtout d'appuyer sur le petit bouton tourné vers le haut afin de permettre à YouTube de proposer cette vidéo à d'autres personnes. Merci et à bientôt.